Suivez-nous sur YouTube et tapez la Solo Kimbong TV. Musique, amateurs de musique. Tata
Kimbangismo ye. Kimbangismo ye. Kimbangismo ye. Kamba oye. Kamba oye. Kamba oye. Korale Luseleme oye. Yeluseleme oye. Yeluseleme oye. Pied gauche. Pied gauche. Pied gauche. Eunwe. Embazie. Bilongo bya kuloe. La. Esengo bien sengote. Kiese voka kiese kui. Tsai voka tsai kui. Namoni pensaka ba gauche ba yena nko Dege bolo waka nankona. Voilà. Kimbangiso ye. Eyokani. Toyebike oyo esengami lelo. Toza en direct na ba papa. Bongo be bongo te. Bino ba gauche mokonzi tanga lobi asengi makambo oyo ezali ke pasi na biso esila. Konzi Yeluselemi pe oyo asengi pola koyeba ete ba pasi na biso esila. Bongo be bongo te. Awa tozali awa na nkamba. Kuna na matadi moyo bango baza en direct na biso. Onyo sekoleka kuna ezo senga mankamba yok biso oyo nyonso mabongisi ya tata Nzambe. Bongo bia bongo te. Nayebi te papa John Mali suki azali amekana koyebisa biso oyo ezoleka kuna po toza en direct.
Merci papa pour na liloba. Na komba tata mwana pe molimo mosanto. Lelo ndenge tozali ko célébrer 65e anniversaire. Il y a date, il y a le 2 avril 1960. Tozana esengo pambate ndenge papa uchi koloba. Cérémonie monene ekosalema na 12 heures oyo na Kinshasa ekozala patrone na mama ministre culture art et patrimoine ekozala na ye pembeni ministre tourisme ekozala na ye pembeni gouverneur à ville à Kinshasa commandeur à la police ya Kinshasa Brukumes ya Mongafula chef de quartier ya Matadi Kibal programme ekobanda na 12 heures kuna bako dévoiler panneau ya site historique ya Matadi Mayo elingi kolobake na panneau wana o bazotia na leta moto moko takoki kosa zarde aya kolobake mabele ezali yanga nazwa eteni oyo pona tonga yanga pe boutique soki eloko nini ekozala sikoyo impossible l'État azwi makambo wana na motema moko donc officiellement bazali ko dévoiler panneau wana na ngonga ya 12 heures kuna programme ebandaki déjà na 8 heures ba 11 heures et ndenge toza déjà boye ba arrivé ya ba autorité nde na 12 heures ba dévoiler panneau wana donc moto mosusu te akoki kosimba site ya Matadi Mayo ya mibale pona silisa ndenge papa pesi biso maloba toyebi ete président de la République a crétaka journée chômé payé pona le 6 avril exceptionnellement pona année oyo journée chômé payé ekobanda le 4 avril esengote ekobanda le 4 avril le 5 avril pambate le 6 ekwei mokolo moyenga donc yangwana balobi à partir de vendredi ba fonctionnaire au bozaliawa nakanisi lobi boko festoyer elongo na ba papa vendredi pe bozali mais le 6 avril et comme ekwei dimanche journée chômé payé ekobanda le 4 oyo ekozala vendredi papa nakanisi yango kana zaki nango nakumba tata mwana pele mosanto amen bon beti maboko te mais ndenge nini pied gauche Yerusalem oye bosepeli bien bosepeli te pona koloba ete mosala tozosala est-ce que j'ai à pamba lifuti ekozala bien ekozala te po papa alobaka bien papa mbenza papa alobaka nini merci papa maloba ya ba papa ndenge tolandaka maloba ba papa na papa yangenda kuntima pasi o nyonso tozali komona biso nyonso toyebi likambo yango ete toza kotia tata donc papa Simon Kimbangu na esika na yete toyebi te kasi papa Mfumalongo oba yangenda bango nyonso misato ya bule balobi yango papa Mfumambanza iloba moko abandaki koloba tokanga kaka na pasi oyo kasi kana kuyidi dibwei donc tongo ekotana kaka ba makambo nyonso tozali komona gouvernement belge na tango wana ayebaki makambo nyonso oyo yango nzoto ya papa Simon Kimbangu ndenge ezongaka na 1960 awa ezalaki
volonté ya bapapa pe gouvernement belge na ntango wana atiaka apui na likambo yango. Likambo balobaka bango ba belge surtout na papa Diangenda ndenge azalaki secrétaire ya gouverneur général ndenge toyokaki lobi na message na ye. Gouverneur général ayebisi ye ke Joseph soki totikali kosala acte wana te ya kolongola nzota tata na yo kuna Lubumbashi po ete ezonga na nkamba biso ba belge c'est sûr que toza na niongo mais niongo makasi nde yangwana po le Saint-Esprit gouverneur général alobaka ndenge wana ke le Saint-Esprit ayebisi bango soki likambo oyo etikali kaka na bango bana ya mboka oyo ya RDC to Congo to na batu mwindu to na Afrique nakoyeba valeur ya tata Simon Kimbangu te. Yango biso tosali molende topesi autorisation eke nzote ya papa Simon Kimbangu aussitôt que tozali awa elongwa nanu na Lubumbashi ezonga na nkamba wana nde niongo na biso ekozala allégé. Donc ndenge papa Diangenda alobelaka yango. Papa Christian suka aza wapi? Maloba o misato wana o ya papa Kulutu ndenge salaka conférence pe ndenge papa Diangenda alobelaki yango ndenge papa Kisoloke la salaka examen ya maturité. Makambo misato nyonso oza nango na badate na pesa ki yango lobi yakana noko pesa yango. Pe papa Mfumolongo aye kobakisa na le 2 avril wana ya 1960 ndenge mwa incident oyo ekweyaka wana nde ayaki kobakisa nyonso po ekokanaki sikoyo na maloba oyo bamindele balobaki po oyo derangeaka wana azalaki nde biso na biso bato ya Congo oyo toderangeaka nzota papa Simon Kimbangu pe ayaki koloba ete ata bosali boye les jours à venir ekozala na bokonzi oyo bakorekonetre likambo oyo pe na muke babanda kozongisa tata na esika na ye. Yango nde eye kokokana lelo na mikoleki mokonzi ya mboka a reconnaître journée le 6 avril polimisa na tango wana na periode ya président Mobutu na banza toyebi maimaleka conférence esalamaka na tina ya kotia honoré journée le 6 avril mais kokanaka te tango wana na kanda wana nde président Mobutu ayaki ko supprimer journée ya naissance ya koloye na le 25 décembre. Donc la histoire de ezali ndenge wana papa Christian la date wana ya mwizaki na papa Kulutu nyonso wana na préparation ya buzongi ya nzoto ya papa Simon Kimbangu elongo na Lubumbashi eya awa na nkamba mais o nyonso ba belge nde basalaki yango. Oui papa Christian. Merci papa na kombata mwana petata molimo santu na kolanda histoire papa Kisolokele ndenge alongaka awa na 1921 akendaki na boma atangi classe aye kosilisa la 1930 abandi musala en tant que commis de bureau ti aye ko progresser na 1953 na 1953 aye ko sala test pour akoma agent territorial nyonso wana ezalaki bazaye ko benda ye pona kopesa valeur
na papa Simon Kimbangu. Na 1953 aye kosala test ya liboso po akoma agent territorial. Nde na 1958 aye kosala test ya mibale. Test ya liboso esalema kaka awa na Congo à l'époque. Test ya mibale nde akenda kosala ngo na Bruxelles na Belgique. Kuna nde baka kosala test ya ba évoluer. Kuna nde kozonga na ye aya kokoma administrateur de territoire na territoire à Tchela. Nde yango epesaki ye penzela en tant que évoluer et puis administrateur de territoire na 1960 aya ko participer na table ronde ka kuna na Belgique oye bandaki na le 20 janvier et ya kosila na le 20 février. Kimbangismo oye. Maloba ya papa Diangenda oya loba ki lobi de elalaki ndengwana. Bino tozo kotanga français mingi na internet évoluer wana toko yeba soki elingi koloba nini. Esika wana pe na 1958 kuna na Bruxelles ba yaki koyebisa papa Diangenda papa akisolokele eke sika to chayo no bokonzi pe to libérer lingomba na bino bonde la libre vraiment ndenge mangomba nyonso yebani na mokili officiellement olingi nini abi malamu lingomba eyebana officiellement yango bamonaka ite bana Simon Kimbangu solo bazobundela lingomba makabonyoso wana yango papa Diangenda alobaki kena mikolo koya régime oya mboka na malembe tangu babanda kososola babanda ko zongsa eloko moko oya tata oyo data lelo mai oto yokiki awa papa Jumali ndengeza kosalema kuna na Kinshasa yango eza komona na dire zuwa pwana nini makambo nyonso eza kosalema na ngonga oya tata Simon Kimbangu kiangani pamba te bapapa balobaki ke tata akosala nini ayete makambo nyonso ezosalama na periode na ye yango te malembe oyo binzela ya mai oya matiti ndambu tangu aza komela ngo tie kokoma wapi yango papa lobaki mekole elekete akaki lisese ozana posa ya kosokola okomi pena mai otelemizo tala mai yango muto yako tindika yo wana okosokola malamu te osokola malamu te okosokola malamu posa yaki na posa ya kosokola eza boye te Kimbangismo ye. Donc na malembe malamu nde tokoka kososola yango papa alobaki ete toyeba bonkoko ya tata Simon Kimbangu ye alobi yango l'expression donc malembe tozali kokende soko ozali koreve tango ya kolamuka yango oyo tolongwa na ba distraction ya pamba tolanda maloba na ye ndenga alobaki ete toyeba bokonko ya tata Simon Kimbangu sika na etinda na ye moko papa Christian papa alobi tia message oyo apesi yo pwete otia na mokolo na lelo Kimbangismo ye mingi ba histoire tozoyoka koka siko eza boye te papa alobi totika loyenge toyeba koyekola histoire ya Kimbangismo eto ya tata Simon Kimbangu tozokende malembe ndenge tolobaki lobi ete mukolo wana na tongo nzembo eyembaki korali Yerusalem makambo nyonso yo soki boza komona ngo elakisi ete likambo yango ekomi pene
tango likambo yango ekokoma pene crise makasi ekoya na bagouvernement na mokili baadministration nyonso makambo nyonso crise makasi na kolia pe makambo crise ekoya oza na mbongo iluka kusomba eza te oyo baza na yango bazokomilengele ngai soki nateki kakutekaka muke ngape noki tena kufa nzala pe komonana na kati na lingomba oza na posa ya matei mutu ateya yo pete apeso mayele bato wana bakomonana na sude okoluka ndako ya papa de la ville oyebi yango kala mitango wana okoluka ngo atikala lisusu ate akende wapi toyebi je soki akende wapi luka soki ate soki akoma donc pasi wana eza mpe na kati na bible elobama tozala bana na mayele papa Christian kama tanda kisa ya bolingo tata semo kimbangu leta tunakenga ita wana yena ndute kuzanzuta tata na yo mesoko ye tokuzala wapi yo lingi sika nini da kamati ba mutamutu tokuzala kana bango na tuni bango bini bolingi tozala wapi na stade de vin tant wana zala ko benga ma stade de roi Baudouin na pesi réponse na gouverneur général. Alors gouverneur général a dit oui d'accord. Bodi kama tete katoka na kubonda le boso na bonda le na lingi na ngate. Na bizongi si réponse kuna ekukite. Mais c'est kanini. Stade Reine Astrid. Bisouan sa tondimi. Allez. Toka na kutuna Alors le gouverneur général lui mais comment? Et si on va faire la proposition yo boy ndenge ni nwana. Le bizale faute na ngate. Ngana kutunaka me okutuna na nani kutuna ngai ndenge wana te oyo mazalima kama secreto kulubaka te yo basala boyete basala boyete ba isika ndenge na ndenge moso balobi koche ina kate na lopango na ngai me batali soko toti tatene na lopango ekubuka na pamba te batu mingi bakuya kuna kuiba malamu ete pasi kuzala boto tuna na boyike sasa toke na wapi matadi mayo na benga bato oyo bazalaki kutamulisa ngoma na biso na tango kala na ba mukonje na mabele bondi mi tata simo kimbango yawa bobo bongo sesika nde yangwana to sala ke sika na la exemple yankole yezo abutamaka na kati na zamba poate yo na ngai to biksama yangwana nde tata simo kimbangu yempe ayeko tikala wa na kati na zamba batata na mama ba oyo to sala ki na 1960 yawa soko totali ndenge to komina mukoloma lelo toko kanisete eleki mikolomiki tolobaka yango mbala na mbala esika oyo ezali na le 2 avril kaka de papa vwandaki awa banda na bomwana na ye papa esika oyo achiaki yango elembo ye mpe azalaki kolala mingi awa kasi ndenge nini oyo bisu toya kopona bele esika oyo po ate aya kopanda nsima na kulunga na ye na Lubumbashi nzambe akosaka te ojungi na ye ba place ndenge na ndenge tokendake kosenga po ate akenda kokomi na esika wana kasi iye amonaki ete ngai nakenda koluka kaka bele na zamba ndenge Yesu ake kobotama na zamba batata bamama lelo solo tuzali na 1988 ndenge liluba mina tata wa teibiso ndenge papa inspecteur ya kuluba makambo mazangi biso te pate tuluba mazali ebele baoyo tozalaki na tango wana ti na mukoloma lelo tozali biso nde solo nzambe ya poni biso pate tokoma na koloma lelo e pate totika na katela na ngumbo oyo mama Mikala depuis 1921 akangami na likambo na ye azali kokuma paka mena likambo na ye
Donc mingi tuzalaki na 1960 awa tosi tojungisima toumili mingi tojili or ke ntango oyo ezali ntango na biso makambo ebele mazali bamama batata na bana na biso pamba te totamboli na nzela ya solo muyini aza na ese te amona bino boye botika bandako na bino mingi boye na makolo pamba te toza na bamituka te loye na makolo pona nini boyaka kana mokolo moye po ate ozala absente oyo asala kantina nini ye asalila tokozwa eloko nini nsima na mosala na biso ya kosalaka tata alobi ete abe soko ntango na ngai naevoki joi mikoa na ngai ejungisi yango na ndako na ngai esika ngai nabutami ndenge elobi papa paster atei biso azalaki na mokili mosusu te lubumbashi ezali bele ezayir kasi ye alobi kamata mikoa na ngai jungisi yango esika ngai nabutama tosalaki ndenge ye asengaki soko tosalaki ndenge mosusu nde pasi kasi tosali ndenge atindi mama Marie alobi bosala ndenge ya koloba na bino muke yezu alobi botundisa biloko na mai batundisi biloko yango na mai sikasika yezu bokabula bango batundilika moko te mpona nini batindami eske biso tokosalaka ndenge tokotindamaka soko tokosalaka ndenge wana nde tokumi musika baoyo bazali kobeboma mpona joi nde ayi nde base balembi na bango kasi soko batali ale biso kuna tozali na kati lisusu toza komonaka pasi eleki mokono nyonso toka ye pasi biso soko lelo tokomi bato mingi balobi le longwa makambo na bino pamba likambo te atandele me tozala bandimi ya solo biso tozalaka bato na mibeko batata na bamama biso nde tozwi isika monene tozali kutunga lingumba ya elimu santo biso si tolongi na biso tika te ezala boye na komi na tata mwana mpe elimu santo amen. Pied gauche. Yerusalemu oye. Tolandi te. Ngala telemi nanga wana papa oitikali papa ezali nde yayo. Azongisili au micro papa. Merci papa Mbenza. Biso banz tozali tolandi maloba papa. On a programme munene oyo batikela biso ya botongi ya Yerusalemi. Lelo tokotala. Musala yoko salama. Memorial esila. Yoko sila bien osila te. Voilà le aussi ça. Biba gauche. Bongo Yerusalemi yoko si ça te. Bon Faki, aussi ça te. Faki a okokate. Na Fliki. Fliki na Piegos nani mukolo. Attention hein. Fliki peut appeler ça qui bis, hein? Bon, baxi dose, hein? Ya solo. Nga musala nanga kutungo la batu. Utabandaki makango jeteki. Bongo be bongo te. Siko pe ba gauche ba yana nko. Bongo be bongo te. Uzangu luka jeteki. Attention jeteki bo kokayete.
ngai nayebi secret ya jeteki lokola lelo bino bakotia bango nde bakozala ya suka nde bakodouble bongo bie bongo te akasi bino nde bakolonga na bakado bie na nchinchani tondimi tolandi maloba ya papa biso tolobi boye na 5 mois papa alukaki papa bobe papa kumpenda na batata mosusu basala tour baplace oyo bilembo ezali ya papa Kimbangu batambolaki awa biso totikali kosala manso bilembo wana etongama esalama bien kobanda wana nkamba lutendele bisika nyonso toniataki te Lubumbashi toyebi mpe na loa kambo ezali leta yango azwi décision à partir ya Lubumbashi pano bakotia valeur ya mabele wana toyokani na loa mpe ekosala mabongo te lutendeli bisika nyonso na mayombe to na boma place nyonso wana bakotia te bakoya kosisa na nkamba fete nde kozala monene na nkamba bokoya be bokoya te donc ndenge papa Mbenza alobi papa Mfumalonga alobaka yango ikole koya leta koyeba valeur ya makambo nyonso tataki Mbangu asalaki makambo ebandi be ebandi na te bon mpona kolakisa ke bagauche baza d'accord totala na babisi yango ekota na kati pasa allez bofongola nzela Aïe,
Pied gauche. Pied gauche. Onkomba tata mwana pe tata molimo santu. Likambo soko ekwei eluka toujours ebandelina suka. Bosenga ya nzambe na biso tolandaki yango. Ndenge tolandaki yango tobundi etumba me toyebike ye moko asalaki na biso. Ndenge asalaka na bana ne bana Israel. Moïse asengaki ye soko kotambola na biso elongo te papa tokokoka permettre wana te. Ye alobaki Moïse azala kimia na kotinda molimo na ngai po atambola na bino. Tata molimo atambolaka na biso ye wapi? Ye wapi? Ye wapi? Bongele meso. Oya bundi kabiso azali wapi? Tata songa nzila. Azali wapi? Azali wapi? Heyo. Ndengo bavandi wana bamipesa mobimba poate bilaka na bango ekokisama. Trajectoire babis bongele meso. Toti elikia ete nzambe alonga kaka. Mayo manso matikali tokokuma kaka na objectif wana po tokokisa ndenge bosenga nzambe na biso ezali. Ekomama na mukanda nzambe. Alobi na mukanda nzambe. Ecclésiaste chapitre 6 verset 20 je crois. Soko lakili nzambe eloko okukisi yango okumi lokola zoba. Donc ndenge tolapaki ndai ete papa tokotosa maemanso tindi biso bongele meso. Eh bien tolito pesa bafungula ya le 2 bis ndenge programme esalamaka iloko soko yepa ya nzambe. Eh bien ye moko amizwilaka te. Il faut qu'on présente dignement ndenge musala ezalaka. Yangwana tomi bongisi na chargé ya toyebi chargé ya nani? Chargé vice-président chargé ya nini? Chargé de finance yaka wa to présenter mon combo likambo et pas un nzambe. Biso mkumbo pesa biso yango to ko présenter mkumbo tata mwana pele mosanto. Amen. Pied gauche. Topesi, merci, 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 merci. Tu yokane, hein? Tu veux que les alliés gauche à mon kilimo bimba. Ça bon bien bon côté. Kasinga penas. Na senga li kamunaza nango. Est-ce que beaucoup sale la robe ou sale la robe? Bon, côté babis, bamuta, banani, protocole, qu'on a sécurité zali. Mais tant on a bimaka, drapeau de liboso. Zali boye, mais oh bakotaka. Ba gauche wana poussé na nzela moyete ba comme na engine. Alors moi bis mo ya kitoko
oti drapeau na bino osala bien kosala te boyebisa bagauche ya poto Europe bapona eloko ya malamu toyokani po ezala te nzela bakosolaka lisusu kaka likambo ya suka nazaki nango bon tozokota ndako ya nzambe na suka nga moko mpe na kozala na ndako ya nzambe kola liboso basalaka ntinsani makasi nde ezalaka mokola liboso bongo bie bongo te na sinele déjà commune par commune pour préparer bakimbelekela na bino nga nasengaka liboso kimbelekela ezali bi ezali te oyo alingi azwa kupu ya monene totala Angola tozali voilà Congo Brazzaville tozali ok RDC tozali Europe tozali est-ce que coupe ekokende na Europe ou bien ekotikala awa Congo central tozali bondimi coupe ekende Kinshasa nga namoni ekende kaka na Luanda Brazzaville mpe balobi ekende Brazza oyo munene bon pona air toyokana pona lelo tosilisi na kombo tata mwana pe tata Molimo Santo amen na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo tobongisa maboko totonda matei ya tata Nzambe okombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo ya mwana tata Molimo Santo Zambieto sindika bana bakumusa tobondela tata Nzambe nkolo Yesu tata Molimo Santo
bobatelaki biso na butu bobatelaki biso mokolo ya lelo awa na nkamba ndenge toyaka mpona kosala misala ya botongi Yelusalemi na matadi mayo programme leta azosala kuna mpona nini kolekisa makambo minene oyo tata Kimbangu asalaki na mokili na biso biso mpe bato yaka na nkamba oyo batikalaka mpe kimia ezali te tokoma kolala na malade kolamuka na malade nzoto ya malade esalaka te nzoto ya kimia yango esalaka misala na biso bato ye na oyo batikali famille ndako sunga biso nyonso tozala malamu awa na nkamba Yelusalemi kolo Yesu papa Kimbangu bokangaki likambo kobikisa loposo mwindo bomonaki ete pasi ya moto mwindo ewumeli ntango molai boloko nango 4400 ans ya boloko ya moto mwindo boyaki korekipere biso kolo Yesu alobi nga nakei wana koya kosala ya mingi ya koleka emonanaka le 6 avril 1921 papa Kimbangu bandaki misala na yo ya kobikisa bato maladi wana nkamba osalaka makambo ya ndenge na ndenge bikisa mpe biso oyo bautaka mosika bayaka kobikela awa biso mpe tozali pembeni tobikelaka awa tolotaka nde mabe soki tolamuki nzoto malamu te toyokaka motu pasi miso kingo motema maboko mokongo libumu ntimbakolo mai te makila te tension l'estomac malaria typhoïde hémorroïde diabète mpese maladi ya ndeke cancer cardiaque AVC opération na nzoto na bopito bato batondi na badispensaire bato batondi na bandako tolalelali mpona malade salisa biso nyonso tobonga mutu nde yango ekanisaka oyo tosalelaka mutu soki ekanisi te moyosa mosala ezali te mingi tokoma kobela maladi ya mutu na perte de mémoire salisa pasi ya mutu esila miso molakisi ya nzela misala nyonso tosalaka miso ekomela biso molili zokende kokufa salisa pasi ya miso esila oyo toliaka oyo tomelaka elekelaka na kingo mingi mpe tokomi na maladi ya kingo salisa biso maboko nde yango esimbaka esalaka misala tokomi mpe na maladi na maboko salisa biso mukongo nde esimbi nzoto mobimba ovanda mukongo pasi olala mukongo pasi otelema mukongo pasi otamula mukongo pasi sisa maladi eza na mukongo motema kovimba cardiaque tension komata tension nde ebebisaka barein sisa maladi ya tension sisa maladi ya motema kovimba oyo toliaka tomelaka kendaka na libumu typhoïde malaria libumu koswa estomac opération kaka na libumu silisa pasi ya libumu makolo nde déplacement ya mutu ndenge totambolaka makolo kovimba mbaso rhumatisme mingai na nzoto nzoto etikala so malamu te biso banso sunga biso surtout basanza oyo na biso ezalaka pasi octobre novembre décembre janvier avril mai tobelaka mingi bafièvre bagrippe bakosukosu bamalaria batyphoïde mai makila kosila na nzoto kosanza diare bamikolo mpe bana mike batiaka biso na liste tokufa lelo lobi mosika
silesa biso makambo wana. Yo tata Nzambe osali nzoto. Kolo Yesu otiaki makila na mai. Papa Kimbangu otiaki pema. Biloko misato wana esimbaka moto. Makila soki ezali te ndeko aliwa. Mai mazali te ndeko aliwa. Pema ebebi mutakufi. Bosimbela biso biloko misato wana biso tomipese pa na bino. Po ete totonga Lingomba, totonga pe Yerusalemi. Na 21 olobi bana botanga. Mokili oyo bino moko bokotambusa. Tomoni yango na Afrique centrale, biso moko tozotambusa mikili na biso. Mosala nde esimbaka mutu soki aza na